Bon, mutu so abotami fakufa. Voilà. Ce qu'on est en kufa neto yebati. Ouais, ils assurent et comment on dépend des gars pour muta sala shop papier mes arrêtés. Shop ya pe mes. Ya pe mes arrêtés pièces de rechange mo bi ata millionnaire ba go 500 mo on a ça pièce de rechange ya être humain, c'est impossible. C'est quoi la mais on a dit tout ce qui est né. Muta kufa nega. Okay. So yebi obota maïba ke parce que nous on couvre là alors tu es banditi au moins maintenant fanasi mo abenga ye waro azui makamune azui penser nyoso ache faire akomi vampire aliaka bama soki baleki na aliaka ba famille donc yepo na bango faire aza vampire aliaka batu pour na ndenge concept wana o bango bokino ye aliaka batu pour des psychologues pour toi na baguka biso moto na ba shop to kinda photo lia misuneto to yiba da mazo to ninga ba mère ba bien alors so moni fanasi moko be leader moko ba ko mo expliquer ba tu nenge ba tu balia ka batu ya beta stade ba kufa 12 apesa ata famille moko te asa ata soué balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne maram chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge Yonde Makam King France Télévision ne maram musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes fidèles téléspectateurs de la 3xW.King France Télévision. Merci pour votre fidélité. Vous êtes connectés sur le meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Avec Yannick Wenge, Motoaton Danakibunzambe, sur cette émission Vérité Plus Plus, Oyo, Nazarane Sengwamba pour Nabino, Congolais à vivre en Afrique du Sud, partout ailleurs, parce que bientôt là, à Kinshasa, moi, quelques temps, pour a toujours eu l'information pour Nabino, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci, la fidélité, peu confiance, vous êtes tellement belé, les VCL du Bolo Boranzambe, la personne mote, maman Mimindouma, Pape Swag, l'artiste, ça, la mère à Lubaki, vous avez salangoté, Pape Swag, l'artiste, mon petit, il y a palais à famille. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, j'ai un grand plaisir de savoir pour vous, maître supérieur Izemila, Tobeta les solo, il y a Liwa Rafin Tumba, et ça n'est pas si, oh, Wapinde, on a biso à moi si, chroniqueuse, à Tiki Biso, à Tiki Bana, à Tiki Biso à niveau à Mikili, en tout cas, soda, on a soda, mais avec sodat, parce que, to bunana na kati mboka ba presse monde ba presse to bunana bango en tout cas soda o ya Tiki Biso. Je reçois pour vous mettre super Izemila to me rappeler ko betali solo sur Liwa ya Rafin Tumba. Maître supérieur Izemila. Oui, les sous. Maître supérieur Izemila. Chef d'état-major. Bonne santé. Santé ta normal. Maramune ni papela. OK. Les sous. Voilà, numéro ya Rafin Tumba, journaliste chroniqueuse. Il y a Congolais et ça le ndeni. Bon, mutu so abotami fakufa. Voilà. Ce qu'on est en kufa neto yebati. Ouais, ils assurent et comment on dépend des gars pour muta sala shop papier mes arrêtés. Shop ya pe mes arrêtés pièces de rechange mo bi ata millionnaire ba go 500 mo on a ça pièce de rechange il y a être humain, c'est impossible. C'est quoi la mais on a dit tout ce qui est né. Muta kufa nega. Okay. So yebi obota maïba ke parce que nous on couvre là alors tu es banditi et ça nous on couvre ne tu es banditi de wandi sko yeba benate wa fo ozapela muto tunate de fait o ezaka nzoto yaka ndimo na option yo ka pasi ezanga ninyo na ninyo yo mo yeba neni yo kusa service ya nzoto na être humain mais balobi wa yo ba bi faire rigola ne mutali Rafin Tumba mambebele bele yali akaba nyeso ba rapide ina kanso non bi momone tu wa yo solo bana bon balaksa nga shop mninya ngo o izala ka no mutu falia mutu po batu wana pesa on peut demander na shop en te izala ka no muto baliaki bon tout monde moi likone la shop moko boye jo wana o seza ka ningo na ningi bango bo reconfirmer bazo confirmer que non artiste fait rigola aliaka batu kaso so mo ate se to bito so ngala artiste na bango ya mo place ba problème ya kana ya wana alors na yebisa que non artiste wana azalaka na actualité
Taka penser muté comme na mort. Au moins que na bisa ko no yé a sala la conquérance ça bat bakufa. Répétez ça. A sala la conquérance ça bat bakufa. Alors yé ba penser na yé actualité na yé mo ya bor na yazo beta na bordeaux. Mafuta. Fa no isoya mafuta so ne fallait ba activa ngo. Sigo monique no Rafi petit sœur akufi domaine na akufi za ngana ote atotanga université za kana domaine na akufa te ata père na bino za millionnaire domaine na akufa ezakati domaine na akufa ezaka yemoko muta sala bato za kampo tenzambi alors tango botami yeba ke no okufa moto so muta botami to sepela so pe muta kufi photo sera merci ce que to bosana to koma ko akize bato ye fala yinoko mobe okomo raisonner jour mobe na pimela ko fofo ezala ba penser ya mon place ça non gampo etenzambe yende kolo na biso alors wario ya mon epsa ko baza batu mo be ki wario wana na ezo ate so eza impact ya couper mo beso ya esprit mo boye monde banda kize fe kofi aprakata toyoka be balembongi toyoka babilo mo alors masala so sala magambo ba ki fanatisme ya routine ga mo batu baso bati fo ba aider batu lokola yazo aider batu te mo wario wana so zongi nango na définition et ali c'est OK na kigolwa définition nango salia alors c'est bon ça magambo na bulu ndenge zala ke no muto sala po batu wana bana ba para bana ba famille bazana ba problème o kutu yepe ako résoudre ngote voilà. Mais ce que ça ka pour appeler c'est logique pour bango baza ba fanatique na ye to sala makambo bango bazolo baye faire allié o kuna mabiga ye ba alia papa na maman jou papa kufa to ebité so ba pesi pe date na pesa ngo ebate so pe ya maman te ya pera ngo ebate ya maman ba onda azana ide po amona ki ndenge bato baloba ke no ye alia mera bango to ko reconfirmer ngo po batu na ye ba wario bazolo ba ke no faire message na rolia bato habité obi kwa musuni yo ba kwa musuni taba na ya mutu oyeba alors c'est fanatique mo on reconfirmer que non ye jeune on a fait la lia ka batu des années ça comme vampire donc bisi c'est mo vampire ya lia ka batu comme lia ba afitumba comme c'est le pensée ya leader moko boye apesa comme ya batu ba waro izake no obebi sa population obi ke kongo to un problème. OK. Tous les problèmes au Congo, naïf ça que non mo que ça ka bien dit. Tout les problèmes mo risque pe mo ba retour mo bi to repère depuis na tongo voilà oui biso kufa. Voilà. Si go biso to zala ba makambo mo yo ario na golo mo boye po ba sala makambo kiti na bango po aider bango. Mais au moins maintenant fanatique mo abenga ye waro azui makambo na azui penser nyoso ache fait akomi vampire aliaka bama soki baleki na ye aliaka ba famille donc ye pona bango fait aza vampire aliaka batu pour na ndenge ya concept wana o bango boke non ye aliaka batu po de sikolia poto wana baguka biso moto na ba shop to kinda photo lia misuneto to yiba da mazo to ninga ba mère ba bien alors so moni fanatique moko be leader moko bako mo expliquer batu ndenge batu baliaka batu ya beta stade batu bakufa 12 apesa ata famille morote asa ata soué ya gay mo beza national pour ça conseil rien eza makamba bana mikete ye mo lo ba ke non ndeza na conseil ne ba miki mbaya ka siko ba miki ngo boma ba bino mo bo ne si bo sama bola na makamba lo ba ya lo ba na conseil ra bana miki ya za numéro 1 ali bana miki alors que nous aussi quand nous tous on a problème à mort na ba est kasi ki on mona ça que non OK c'est né aux que ça ba wonder comment yo ko kanisa aux parents là musa sala ngo po ba ne bazana isa sata pour ceux qui ba na epe ba yi conseil wana pour protéger bango oya baninga bakufi alors moi ça muki azaka na conseil na ya ona bi no que non azana pasi ya ba famille ya batuti Mobutu a président na Congo bani a conseiller sa famille a kokape conseiller sa Congo te aide ya mutu eza kampo etenzambi. Alors pensez na yo na ya golo na barwa wa eza ida bien na comportement o bango bo sala ngona ndenge mutu mo bakufi asala nidei asala elo mode. So eza parti po alia batu na Congo po asala o yazo sala babenga ka na ba waro na ye. Tamie me ba ba ke histoire to vidaka elo tout aussi là. Histoire tout évident, répétez ça. Histoire tout et si la gaëlo tout et les caca. Alors c'est bizarre tout sur la média, tout sur la gaëlo, bino ba artiste et surtout yo e fanjo o ene ba tuté.
bino mena fait il faut y la bato so bon yende matute na kisasa wana bato baota bino. Alors comment bon ma pensée administration c'est bino mbale bon que soit mbale za bon que ça va y va rebelle. Comment bon za sous ce pays de président la ministre ndeza ba ina ba problème ali wa tola ba makambo mo ba pensée wana eta na ngo bangozi. Alors expliquer na net ba che mutu mo be faire ngoma vampire olia ba tu po ba tu ba la Congo na président to risqué. Batu bazokufa wana na ebite se bo sepela na ebite satima ka baliakisi bachona net ocheli net soki asila okuna bengi soki ye supreme babela bakomboni nazo vote ba orchestre aigle babela ba ezama ba aigle te batu bazokufa na kisasa batu bazokufa na pays. Alors c'est bon ça la culture la musique la bino soit disant ne bwana ne babageno bino na ministre bokangi kisasa na bate bakangi kisasa on a rideau ou bien bakangi kisasa on a darkness na ndeto bana anglais mulili génération future ya bato ba botami na 2000 si na ministre bana ba 24 na 2025 ba kola ba yebi na warrior gaulois bazo ba ba ko sa te côté musuba ko boye ba misi ceux qui font ici à mutu mo mukolo bo mo ile ba ko mbrema lelo so yi jozo beta ba bi wera otonga affaire voice mo woka fosa voice goza lelo goza na 4 passé et goza la elo go mo mutu sala yi réaction elo go mo alors na ko nane papa ospo goza na vitesse a relaxa biso te ke no yo l'équipe tu na ki kofi ou be le karabatu na golinga fere ou le karabatu na golinga basaiwa ou l'équipe tu na golinga formation biso tout mais formation alors tu dis option phone na phone ti bachala bacha WhatsApp na gocha pe message mo ya kandelo mobe lokwa na beba balanga na mutu mobe mutu asepela ta zonga sangiso epesi ko ne robe na mutu wana to abentelo to imagambo o wana bosala voice wana we oza ya kala alobela na mutu moko bepele mususu fa ba bwaka fa eta musu basala we alors na regete kane na nenge bimiso na buluke côté sera et puis son ndeye azoyo ke la fait jaloux papa omobino papa rose obyo ba isenga fo bo ba isenga et puis on pembe na kofia pesa moi ça mundele et te moi ça mundele à cause de clochard to yeba te répétez ça à cause de clochard to ça yo munde to mona ba kote munne na malari mutu no soka bali munele sege munele wana bakutana bachike siko ba université otanga oza kapasi baboko la watu kapasi siko ye atanga université te asa bakutana banenge na bango so ba banoa bangwana banoa bakutani yeba banoa bakutana koma minene banoa bali ala vipi abiela soka te mamachika lingi azipa famille wana be kopeka yegu dunoro zo epo azo semona no makoyaga azo eta koma liboma ya koma soni batu na mbugo ana ko sabatu teke no ya linga munele po basala papa to ebia alors tozo ngisa yo salanga be mission na olegi mutu na olinga ferete olegi mutu na olinga kofite olegi mutu na koyina werate olegi mutu pe na koyina falite bise buto e mambo ina alors ça ba voice soit respectant ba we problème on a mettre le tono mo ba respect papa on a respect na werate wala respect na wingeza skoye ayo la fait muté malikunya bona ebite likunya ngo nesi po babengisi ke eza kitite coïncité de la forêt bongo ya ba voice bakala po so la nine lo bayana ba voice ba lo bageno o expliquer mutu mo ela yo kop o zo mutu le ko babi faut ki ba biso ba mnaso ba ki ba ngo biso to ki fa ma tu et ça na cadre atangi ni kombo ya fait ata alors bazo bate ba na voice wana po yo le kanango o chango bezu che papa osio ma to ma fait parce que la mabe o la beng ça fait ouera ya beng ça makufu o mosko pas problème na biso to ko na ngonde ya mwana ne fene mono côté ya mutu soko sala ngwa konta yimo konta no ta chabaz soko sala fesse ya yimo konta na yimo ba no fesse na fe ezaka yimo passer ya mutu ya yimo ça so sala biloko abeta ba stade banini we watinda giete ya lobaneke no ke ebeta double rela eza ba penser na ye alors luka asa makambo azo kanisa alors soto komo boya makambo te po bato abula caméra tuna mutu question te bongo ramba mo caméra salama siko nini mutu penser makambo na ya histoire ya CV ya vina ye faut azo ka we la chaka na mutu
Au moins, tu as la confusion. Alors, il y a parfois un débat. Pensez à la lobby, Wario, dans son isaïe. L'idée n'a pas eu place à Outa. En question, que non, ils avaient Rwanda. T'as place à Outa, l'idée n'a pas eu à Outa, casser la tête. Casser la tête, Zaïwa, veut confier à Goué, parce qu'il n'est ni vie, naïe, à moi, tu es bien, ça, ça, moi, en lemba. À ça, par contre, il y a mis un douana et fan sur la vie, naïe. Si vous y êtes, à qu'on a fait, si vous y êtes, à Benissa étranger, na arena, naïe, la bannière en sous. À Benissa étranger, et puis étranger, Youssou oyembana na epete oyembani na epoyo beta na quartier la te nebo sala relation na viole maboko police olanga na petit na ngai skonda kanda na yo naki mutema mabe na ba penser ya konima batute ya koboya ya ko prouver abengisa ya chai bolibo abimisa likolo si omona golo les gars ba no yo bengisi na nyo zo mo te ba ba sans infex mutakona na ye azate batika ya beta na joue avec ici confiter le petit problème si mais il m'a pas parole ça vous ba après bien pour voir ça va perdre attaque pour faire ça faire au carbonate ou non bino aya na bespia ba au carbonate ya concurrence fallait ba benga et ceux qui veulent aller wana akocha dragon penser wana bolongo lango pas parole ça va faut penser moto kiti ça fait gazate tout ce qui est lié exam nzambe mutu biso to tamola image à camprete alors oui, Rajibe, au Fali, au Gaulois, au Soyi, au Wario, Moutou Mogote a freiné option aux Salama pas fait Yazate. À Panzamba, Bageno Koufa. Alors, bah, penser à la parole, c'est les Maya, mais n'a pas pensé aux PZT. Voice Moroboé, n'a pas jamais voice à Vanati, le Gouné et PZT. Et qu'au Canada, dans ces circonstances, vous pouvez savoir, vous pouvez faire, et qu'on m'a gagné, Moutou Pia, Chirango, et qu'on peut rankin. Alors, tu as besoin de rankin, on a été, oui, on a fait, on a raté. Et puis, si vous avez, alors, tu as rectifié, tu as recadré, tout ça, la cama, sur un respect, na obala, mon nez, là, sur les arrêts, sur le pays, il fallait pour ça, maman. Faut qu'il passe alors. Et à ça, l'on fois, et ça y est bien, ok. Bisoto, c'est bien, alors tu tu n'as rien non mon niveau na ye o wana lo bagaya zaka diverser na été a commencer là ce que yo lo baga wana zaka diverser na été mais o la nila makambu o ya ye na ba fanatique non fanatique mo be aza recto vexo aye ba lo wa lo badi ye mo ka to kipate ye mo ka kipaka ko ye mo ka fanatique o wari mo ka ke no biso to comparate mais azo la kaka na ki comparaison ye mo ka compara makambo alors to kinia Zala fanatique street. Alors, il y a des fort ya fanatique au Barabali, il faut que Zala conquéra Davido Yane. Yo pays février 2024. Président sauf pas tchemba liste, il y a des prêtres ou il y a des stars africains. Sauf que Google au moins ça y va ça. Vous n'avez qu'au fil. Te azate na lobby on va chaka ba lisa nyoso de côté non. Bon ça va les venir. Oh tout le monde les évolue ali ma évolution so ba moi na muki a checker ba liste ba prêtre ou ba musicien ba na balar ba car ba design to ba ni na Ferrari Bugatti tito ki tarase o ebimi a 2024 ye mutu ba na ana mota OK yeza parking bo chaka été posé à so mettre au monde a été bo chaka na mona te ya kilar ya ka star le do monde ga atwa mboga so to bito cha ba star to kuta na ba sud africain bana ba Lamborghini ya nouveau modèle o za ba million 2022 2024 ya ngo ça la star ba on ça parler o ya mikolo a modifié yo so mona zaiwani ni ba chena liste ya lar ya ma musique ba karagata depuis le monde était mokili biso to na musique à succès ba kumisaka yo il faut moi ça va tout passer musique na biso ya Congo ça va ningo barankini pa pamba. OK. Voilà. Merci beaucoup. Message à Bandeko Botali biso lelo o bazwa ki sangwaliwa ndeko Rafin Tumba bato botala biso belé message européen sa bango lelo ezana. Message ya galiwe za naturel. Ce muta botami to satanda no akufa. Alors ne to kufa za ba directive belé. O robela
Oro tuta on a voici mémoire pe côté mo voyage mo boke kufela kuna arato changa ba penser ba tuté no ko aliaki ngai na nyo aliaki mutalia ka mutarati shop ba rolia batuna restaurant balamba ba tu zarati voilà izarati pour pesa exemple ya aliaki balamba ina mukolonini oyo muna ki ba rolia izama mo vis invisible alors to tika ba penser ya rolia chez mo lingala se ezaki na rere bato ba changa ma rolia pour rolia zaka mutu folia kana bush olia Misi olelo alors ce document yé mutalia qui est to changer mon place wana mutalia mutu te muta vampire bon respecter nzambe pesa moi quelque mbote potoka bona ba mo desaka jojo l'Italie gloire Morgan depuis le monde des États-Unis tout ça on toujours gloire Morgan et on a na biso fort na ninga parler quand peut aimer Lionel Mila mais gloire Morgan ko partager pe émission bande comme ça batala écoute yene pena gloire Morgan yango nde tolingi occidentaux 54 états Yannick Wenge Izemi la maître Kin France ba s'abonner na ID ya over 6 net benga ngo libanda. Ok, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Vérité Plus Plus avec Yannick Wenge Mutatona Kibonzambe, Toaki Tobet Alisolo, Nekonabiso, Rafin Touba, Tikibiso, P. à son âme, Mezanzela, Yabiso Nyoso, Biso Bangongo, Tolubarango, Tao Chao Paoua, Soko Botamite, Okufate, donc, pour Kufa Fobotama, dans le Mongo, Barango, Tao Chao, O Paoua. Batali biso ba mongo nyonso makila batali ba comprendre maramu na le bito komi na suka ya émission na biso ezaki mbala liboso kuta na Kin France na se ba komi s'abonner o cliquer yango yo sa biso malamu mingi o cliquer ngonga la notification et ça biso bien sûr pour partager au CPA une émission au CPA une Izemi la mettre espérer ninga lobara o meki o partager yango na WhatsApp na Facebook en tout cas biso et ça la biso vraiment malamu mingi lobi to ko ya lisu na ba actualité so pe ba actualité ba idée za ba conseil ba nini tout numéro mettre espérer za na Yannick Wenge pe eza na kona boko komela biso e kokoma mobimba benga to kosola to pe message ekoya mobimba oyo wapi to komi na suka émission kimia Engela omabota mobi balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba Congolais